so Koffi Olomide akei na S akei pour la lukambongo na ye akei pe na Rwanda ko lukambongo mais yako komisa FARDC yako komisa Fatite puisque tilelo batu bazana histoire ya Koffi Olomide yemba ke kito ya rais tant mutu azali banda zoloba makambo ya malamu mutu akoti na pouvoir ebandeli ya muya ya Patrick Muya tomoni akomi koloba makambo ya kitoko bien mais tozo comprendre te akomi kotenga to yebite ezali excès ya mbon ou bien ezali orgueil ou bien nini masango ezalaka périodique masango ezala na période nango masango eyaki bomonaki batekaki yango na bawezebele babitabi mais basombi et puis masango tango eyaki na nzala toza nango 18000 batu baweleli yango mbala moko il faut bozela bazolona ekola babuka eza teke masango ezalaka mikolo nyonso masango eza na période nango zero tozela likambo ya Willy ba expliquer biso toyoki chikumi na wo balobaka jikuba kake o Vital abimi yango bato bazobunda bato bazato opesa bato raison ata justice ozana raison na yo na ba article na yo na banini na yo mais il faut kobima pour expliquer bato gouverneur azana erreur tunanga erreur nini gouverneur azobukisa banzela yo somona banzela nete na kapela bongolo université kuna Kikwit bazobuka banzela nyonso mbala moko et puis bazosala ngo te bande ko ya Vital Kamerhe il faut basepela puisque ndeko na bango bakatelaki 13 ans bamoni abimi na poisa bayebaki te bakanaki te yango bango baosepela bapesa mokonzi merci mais tozana ka mususu ngamu mususu nete ba peuple congolais en général basepeli te puisque Vital Kamerhe a été condamné pendant 13 ans. Na 13 ans, 5 ans, il a quitté, 4 ans, il a quitté. Basalaka, au distraire, il a 5 ans. Et puis, il a quitté 5 ans, il a quitté, Moutou Abibi. Oui, c'est Pasteur Ali Mwana 12 ans, liboso ya bilili ya chaîne Mosakoli Chago TV Mosakoli. Bolim sanza chaîne nanga kalame bureau d'âge Chago Mosakoli TV ezaka ndemoko. Nazali boso na ye mtozo sala po bomo nanga na banda kuna bino. Yango na pesi na mbote na balandi nyonso bo s'abonner massivement na chaîne Tobengi Chago Mosakoli TV. Oyo azokomisanga na banda kuna bino c'est Pasteur Ali Mwana 12 ans na pesi mama Katindumbi Bambote Bele mama Mwadi Gisèle Bambote Bele présidente ya Villa Bandundu ya Parlement debout ozo sala ke Bandundu etele maizali mama Gisèle Mwadi yango na pesi Mbote Bele na pesi pe balande Mwana 12 ans Bambote Bele c'est normal bako pesa mokonzi mboka merci na sens que mokonzi puisque aza numéro 1 mais bazana ka moi erreur muketo ko lo babongo. Il faut bapper sa justice, merci, puisque Moutouatiki Vital Kamerhe ezali justice. Mais mokonzi mboka bazo pesa puisque azali garant de nation, yango ne bazo pesa ye merci. Yango pe tozo kamwa kota la justice na biso. Vital oyo bakateli 20 ans, balongoli 13 ans. Mais lelo pas même 2 ans, Vital azali banda. Yango tozo tout na justice. Eza état de droit ou bien ezali bi état de droit. Ou bien tozali na démocratie yango balandi toyebite yango tokosenga justice congolaise baleka pe na bilili nde toleka boye puisque tension eza mabe bango bazo tambola te awa bazo finga nde mokonzi ya mboka o mwasi na ya uti este yango alobi batika Kamerhe ye moko nde atiki Kamerhe non bilobele komi ebele mais tolobaka ke état de droit ezali kovandisa mboka na biso. Président Félix Tshisekedi Tshilo Mwantana alobaki boye ngai na koetufe justice te na kotia liloba na justice lelo soki Vital batiki ye ezali likambo ya kotuna justice boko sangana pe ba congolais botuni justice yango eza nani mama oyo tobengi Mutombo Rose ministre ya justice ndako leka na media koyebisa bato puisque bato bazoloba boye botiki Kamerhe mbongo eza wapi tozomona mbongo te o 67 millions o Kamerhe azongisi to mona ngote ndenge batiki ye bakatele 13 ans
asali 2 ans te, 1 année abimi. Mususu pa kozwaka courage ko yiba. C'est pour cela ozana raison na ya kotuna ngai nazo pesa réponse. Po tomoni Willy Bakonga yibimbo. Tomoni esika zongisi mbongo te, Willy Bakonga kimi. Lelo Vital bakangela ki abomaki mutute ayibaki nde musolo wa l'État. Tozoka kaka futi amende $500,000. Mais oya yibaki ba peuple congolais biso nde balobeli ya peuple congolais. Bazana souci ya komona ke oui ou bien boye bisa bango ou bien bolekise ke oui Vital Kamerhe azongisi musolo. Lobi pe komona Masaro abimi. Musolo ezongi te. Lobi komona pe Jamal Libanais abimi musolo ezongi te. Nde omoni na minute oyo bazofinga mokonzi ya mboka. Il faut tolo ba vérité puisque nga nazali dizemiri, nazali combattant ya IDPS, nazali pe molobeli ya IDPS. Soki na bombi ezabiete. Vital Kamerhe afingisaki président pona basotu mouton. Mais lelo batiki Vital Kamerhe et comme yo président mouton lobi batiki Vital Kamerhe oyo bazofinga justice mais bazofinga mokonzi ya mboka. Yango pona kofinga oyo batu ba comprendre esengeli justice bazaka pe na ba porte-parole na bango moko alekata na bilili pona koyebisa ba peuple congolais puisque kala mingi te président ko beta discours ya suka mbula akoloba nini. Oui, akoloba nini. Okomona pe puisque banguna baleke belé il faut biso batu tozo appuyer tozo komisa mokonzi ya mboka pona ba action tozo mona biso de toyebi ko sosola batu mususu bayebi ko sosola te. C'est pour cela toko senga na mama ministre ya justice mama Rose Mutombo aleka na bilili a faire ko comprendre ba peuple congolais pour qui m'écoute jusqu'alors qui m'ezate na cité bango bazo tambula te biso de tozo tambula Kamerhe bakateli 13 ans azo bima 13 ans ikokite tol ba ko rompre bango nde mituna bazo tuna biso tozala pona ko loba vérité tozani gauche ni droite tozolo ba vérité baye bazali banda na Europe bamsuba benga yiwe mwana 12 ans balobi yo lobaki ke Kamerhe ko bima te ayibaki mais lelo soni ezwinga puisque ça état de droit auto yebaki justice e vandi oyo Willy Bakonga akimi eloko te Vital nani Kamerhe nani Kalev Mutondo banda bunga Johnny Numbi banda bunga likambo ya shibe ya izo avancé te lelo tozo komona Vital Kamerhe abimi. Oui côté oyo tozo loba ya solo bandeko ya Kamerhe bazana raison ko betela mokonzi ya mboka maboko bazana raison ko pesa mokonzi ya mboka merci puisque mutu na bango abimi mais mutu na bango abimi mais mbongo ezali wapi balakisa ba peuple congolais mbongo okoyoka Masaro abimi tokobeta maboko yango tozo tuna justice ayeba ndenge ya koleka na bilili tozali na ministre ya media lokula Patrick Muyaya soki bayebisi ya koloba bazongisi autant de l'argent basali boy po ba peuple bazwa kimia ezate peut-être bango bavandi na Gombe bi bavandi na bandako malamu mais kimia na cité ezate awo batu bauti ko bunda sikoyo na kolinga te olekisa bilili ba combattant babundia 4 fois awo lelo na 10e mire pona likambo etala Vital Kamerhe okoyo ka pe batu babomani pona likambo ya Vital Kamerhe masasi betami na epa ya mwana oyo na bokasa kuna kamambara masasi pe betamaki nini masasi zo betama pona nini batu bazo bunda pona nini bamoni ke état de droit oyo bayebisaki bango ezo sala musala nango te toza la vérité na maloba puisque tango bakanga Vital Kamerhe batu nyonso basopeli balobi oui justice ya malunga yango mais lelo bapesi Vital Kamerhe liberté provisoire asali pas même 2 ans ngai na koko kopare ya Chibala te Chibala bazali na état de droit te bazali na démocratie te mais au période ya Fachi Beton na Samuel Lukonde toza na état de droit na démocratie et logo ya mutu ezali ke batiki Kamerhe il fallait sikoyo ba expliquer batu problème yango wana totiki Kamerhe afuti musolo ya yibaki ya ba peuple congolais soit totiki aza état de santé za mabe ou bien zobela ou bien totiki pone likambo songolo ozo mona so bimi expliquer batu ba comprendre mais explication ezate batu basutuki Kamerhe libanda ke ba chaki munoko trop ke Kamerhe akobima te abimi ayokisi bango soni puisque toyokaki makambo ebele toko olekisango na media te oyo eza media oyebi jugement ya Kamerhe toyokaki juge moko pe akufaka nyonso wana eza makambo na nzoto ya Kamerhe sikoyo bakoli juge wana lokola bango pe bazali koloba ngala ezali kuna te tolanda nde bazoloba o Kamerhe sikoyo ndenge abimi eske bato ya juge bakosepela mais bato ya Kamerhe faut basepela puisque bakatela Kamerhe 20 ans badiminuer komi 13 ans lelo Kamerhe asali 2 ans te 1 année et 9 mois Kamerhe libanda yango batu na ye ba pesa président merci balobi kokola bango igoko mais bango bazana esengo bango nyango esengo siko abimisa bango na video c'est-à-dire Kamerhe libanda soni ekangi bango ozomona ke za bambwakela siko ezo pesa pe bato bamona ke Kamerhe asalaki mabe
ezo pesa bango kana nde bitumba ezobunda mana cité yango wana azoluka succès na ye akeko sala ndeba nini otobengaka bazembo na ye akosala batournoi na ye Koffi Olomide biso tomonaka ye lukula mutuka nde wana puisque ayembaka kito oyo ya rais Koffi Olomide abwakaka mpe likambo mosusu wa kalami te likambo onde ebunginga so Koffi Olomide akei na ese akei mpona luka mbongo na ye akei mpe na Rwanda koluka mbongo me ya kokomisa FARDC te ya kokomisa Faci te puisque ti lelo bato baza na histoire ya Koffi Olomide ayembaka kito oyo ya rais ozomona Koffi Olomide autevo likambo wana yango wana autai koloba likambo ya Kingakati awa Olive Lemene Kabila bazongisa mbongo basomela Kingakati esalaki une semaine te Koffi Olomide akenda kosenga Olive Limbe bolimbisi ozomona mutu lukula Koffi Olomide biso tomona kaika nde wana eza mutu akolobela te aza lukula bachala mwana bikende bizonga chala mwana pe alobaka na mela Kabila na bilamba me ye quand même akanga bika na Kabila me Koffi Olomide ayembela Kabila kit azongi pa Faci lelo akomi na FARDC lobi pe koyoka akomi kote mususu aza mutu ya kolobela makambo na yete aza na position oui aza na position te aza lukula nani oyo tobenga caméléon a changer couleur aza na position te Koffi Olomide aza na position te aza lukula chaku toko tolba pe bongo azoloba azoyebe loko azoloba te sima 2 minutes ayiko senga bolimbisi me mubali loba likambo ndenge azoloba boye otikali ka ferme na likambo zoloba yango tomona Koffi Olomide omoni tolobela makambo na yete puisque aza na position te tango mutu azali banda azoloba makambo ya malamu mutu akoti na pouvoir ebandeli ya muya ya Patrick Muyaya tomoni akomi koloba makambo ya kitoko bien mais tozo comprendre te akomi kotengama toyebi te ezali excès ya mbongo ou bien ezali orgueil ou bien nini Patrick Muyaya azaki journaliste lelo abimi ministre batu tu basepeli balobi lukula oyo aumeli na ki journaliste et puis aza mutu atanga aza homme tout droit akopesa biso masolo ya bien mais tozo comprendre te Muyaya komi boye toyebi te panique ou bien nini wana nde tozo comprendre te ye moko nde akosilisa yango peut-être mbongo nde langwisi na ba veste toyebi te puisque mutu tango akomi wana tozo mona ekomi ndenge nini mais Muyaya tango azaki journaliste ndenge na zolo boy tozo betela moboko zolo ba bien e bandele pe ya Muyaya kokota abi ma premier ministre ya media azala koloba makambo malamu alekina oyo azaki oyo utaki kokende oyo nani ya Jolino Makelele tolobi oui Muyaya nda mérité place oyo Jolino kutu zero mais lelo Muyaya tokomi mona komi ko boite lisusu nde tozo yebisa ye na mukuse Patrick Muyaya oza ministre ya media zonga na nzela zongela kelasi otanga zonga nazali boso ya chaîne oyo tobengi Musakuli Shaku TV oyo balandaka mwana duza partout Musakuli Shaku TV oyo balandaka pasera navanda na Gisèle Mwadi oyo babengi présidente ya parlement debout ya ville Bandundu nde azolanda biso awa na mama waza na Angleterre na Canada mama oyo tobengi Ndomba nani mama Ndomba Kamwanya baza kolanda passer ali mwana 12 ans na bosanité mama Katindumbi pe mama na Rachel aza kolanda mwana 12 ans to lobi likambo ya Patrick Muyaya azali ministre ya media azongela musala normal asunga ba peuple congolais asunga Faci Beton yango wana nazana na clair na maloba na ngai bolanda mwana 12 ans nde ozoyika na cité bato bakomi ko réclamer on a salé la campagne te ayebi nga te ngape na yebite bato bakomi ko réclamer oh si c'est comme ça la mère menda zong ozomona Patrick Muyaya oui ngai mutu nazana na cité nazali awo na parlement debout ya 10e mairie na IDPS bato bakomi ko réclamer oh il faut la mère menda zong na lobité la mère menda yibi musala yemo te tozana bato ebele Patrick Muyaya zonga na nzela vandisa musala nayo yoka mwana 12 ans ndenga zo ebiso bato bakomi ko réclamer la mère mende bazongisa na place wana keba soutenir Faci Beton soutenir peuple congolais vandisa musala nayo masango ezalaka périodique masango ezala na période nango masango eyaki bomonaki batekaki na ba wezebele babitabi mais basombi et puis masango tango eyaki na nzala tozana nango 18000 bato baweleli yango mala moko il faut bozela bazolona ekola babuka eza teke masango ezalaka mikolo nyonso masango eza na période nango oyo elobi biloko ya kolia lukula ba Thompson ozomona bato balembisi nzambe moye ya o moye ye mbule ya o mbule ye nalingi naloba nini gouvernement ya Faci ya Sam Lukonde balobi basombi biloko eza na nzela ale bato babandi to mona biloko te nde gouvernement lobi bo vanda to bongisa ba chambre froide
to bongisa mituka oye komema biloko bato bazondima te oboko surtout nga na sambwaki bazofinga o bato lukuta boyena nde gouvernement bamoni de wana balobi te to benga na premier lo eya tangu babengi biloko ekomi na matadi mituka eza te naza clair na maloba nanga bake bazwa mituka ya Olive Lemba ya société égale ale Olive Lemba boyina mituka naye aboyina yango zomona nazobisa justice o ya biso Mama Rose Mutombo ministre ya justice il faut batala makambo nde izoleka biso nde tozoyoka makambo biso nde tozofingama biso nde tozali banda ministre akoya kotambola na cité te nga nazokota bamombele bakinga bwana okota partout bakindele ingaba nazoyoka nga biso nde tozoyoka bazoboya na mituka emema biloko sikoyo bazotuna nga mutuna biloko wango bato bakoliaka mpona décembre sili est-ce que ko continue te il faut bolakisa bato ke biloko etikala ya libela toliango na bonne année oyo na Noël tina bonne année ya mbule zoya c'est comme ça eloko bato bazoluka yango wana mais individu ayibi mbongo ya l'état asali société égale siko na mituka ngo po bozwa biloko azoboye na mituka ekomi ya ye mais justice na mboka ezotala yango tosenga kaka ngai na osenga ka justice ezonga na nzela il faut ezonga justice ya état de droit tozomona justice ezotengama pona nini likambo ya Shebei ebebi ya Johnny Numbi ebebi ya Caleb Mutondo ebebi lelo likambo ya Vitalo ezobundisa bato banyonga na raison puisque tozeli toyeba ke raison Willy Bakonga abimeli na prison ezali nini boleka na media boyebisa peuple Willy Bakonga bibi boyeboy zero tozela likambo ya Willy ba expliquer biso toyoki chikumi na baloba kajiku bakake o Vital abimi yango bato bazobunda bato bazato opesa bato raison ata justice ozana raison na yo na ba article na yo na banini na yo mais il faut kobima pour expliquer bato botala ezali boye ezabo bato ba comprendre président gouverneur azana erreur tunanga erreur nini gouverneur azobukisa banzela yo somona banzela nete na kapela bongolo université kuna Kikwit bazobuka banzela nyonso mbala moko et puis bazosala ngo te nzela kuna ya Kisenso banda babukango oyo to banda nango ya Elengesa esuka kaka wana oyo ya pont ya bongolo kote ya université ya Kimbangise pont banda basale etelemi siko babuki awo na yolo medical bato bazo souffrir nde embouteillage kote mususu gouverneur ou bien gouverneur Chantilingo Bila ayebisa bato ya OVD bazo umelisa misala bazo geler misala po baliaka bambongo ya bamwa ezale belebele il faut bayeba ndenge ya ko sala misala rapide Kinshasa souffrir kende na victoire otala na zele ya oto bengi presse victoire wana bato ba souffrir makasi na maya kalamu wana bazela nyonso babuki nde ozomona bambouteillage oyo ya mibale toyebisa Samuel Lukonde ministre ya premier ministre président ya gouvernement ayebisa ministre ya transport mais babiso yake ebele lelo tozomona garage ya babis eza su ndenge ezalaki te bachauffeur bakomi na bademi terrain nde ozomona biloko epesa embouteillage oyo demi terrain eleki ya mibale bachauffeur bamatisi prix ya transport bango moko Kapela Zandu pembeni ikomi 1000 francs Victoire Zandu ikomi 1000 francs pembeni ya musikate ba chauffeur ba beta demi terrain awa na 10e mérite na Zandu 1000 francs ezalaka te il faut premier ministre atala pelika mwana yango na talisima na ngai embouteillage ezo ya pamba te baye bandenge ya kosunga Fati Beton na peuple congolais nyonso ezokwea na mapeka ya Fati premier ministre tozoka solo beloko te surtout likambo ya transport. Comment transport ils ont mata 1000 francs sans gouvernement yeba. Transport 1000 francs sans gouvernement yeba. Yami Balé Zandu banda babukango tilelo. Tolo bake na ville Kinshasa capitale ya pays munene bo Zandu ezalaka te. Sama Lukonde premier ministre. Il faut tala makambo yo. Chantilingo Bila toyebite soki nini esala. Papa. Ekomi nazo laksoka na kapela we ekomi na kapela ba policier pe bakangi mabaya moye mutu geleka te. Ya mibale likambo ezo pesa embouteillage na
prince oyo tobengi Bokassa mituka ezokitisa madesu na zigida il fallait mituka wana ekota na kati ya badepo mais mituka ezokale na nzela yango bambuteyage ezomata okomona mutuka etelemi na nzela bakokitisa madesu siko bato bakoleka wapi nyonso wana ezotala Gentini Ngobila yango toyebisa Samuel Lukonde ayeba ndenge akosolola gouvernement na ye kobanda gouverneur na ministre ya transport biloko oyo ebomi mboka papa nyonso bazofinga ka faci beto mais toza na état de droit toza na démocratie sociale yango tolukaki yango oyo ngai yanga se koloba na finga mutu te nazoloba nde vérité ndenge mbule ya likolobo soki na Mombele okoleka te Mombele ezali na commune ya Limete na centre ville esika président Félix azali pe kokatsa okende kobeta bale mais Mombele ezozinda Mombele nde mbule ya likolobo Mombele bato osomona bato bazomata likolo bandako ya batolo bato bakeolala likolo batolo mais toza na kati ya capitale ekotikala kosalama te nyonso wana eluka gouverneur atala premier ministre atala comment kini bopeto ezaka na boulevard ya munene mais na bakati ya basité bazokota te nde ozomona embouteillage babise na biso facha sombeli biso tozomona ngo nyonso lisusu te de demi terrain na ba chauffeur eleki 3 ba matisi transport et comme 1000 francs sans gouvernement alo nde masolo tozobisa premier ministre atala makambo oyo bandeko ya Vital Kamerhe faut basepela puisque ndeko na bango bakatelaki 13 ans bamoni abimi na poisa bayebaki te bakanaki te yango bango baosepela bapesa mokonzi merci mais tozana ka mususu ngamu mususu nete ba peuple congolais en général basepeli te puisque Vital Kamerhe a été condamné pendant 13 ans na 13 ans 5 ans ekoki te 4 ans ekoki te basalaka bo distraire bato ata na 5 ans et puis boyeko bimisa mutu 5 ans ekoki te mutu abibi mbongo pe emonani te mutu abimi bato bakotomboka te nene mais na yebisi l'état boyi boyeba ke peuple bozomona oyo mokolo kotomboka bino moko ne bokoyeba ya komaîtriser yango puisque biloko eleka na cité bino bozoyoka yango te mais totina una media il faut bolanda ndenge nazana liboso ya Mosakuli Shaku TV oyo balandaka passer ali mwana 12 ans partout kobima ya Vital Kamerhe babengi ngati na Irak butu Japon na Mozambique na Maputo babengi nga partout mwana 12 ans yo lobaki nini tozomona na lobi nga nazana raison boto na justice état de droit ngai te yanga nde koloba ndenge nazoloba bo na pesa bino ba vérité boto na justice yango na lobi Mama Rose Mutombo ministre ya justice bolega na media bo maîtriser ba peuple congolais boyebisa bango nombre ou bien chiffre ya mbongo Vital Kamerhe azongisi boyebisa bango tini Vital Kamerhe bo libérer bo pesa liberté provisoire pour kimi ekota puisque bitumba na cité na minute oyo eleki makasi mbote na balandi ya mwana 12 ans mama Gisèle Mwati na Villa Bandundu mama Kati Ndumbi na Canada mama ya passer ali mwana 12 ans mama na Rachel Bambo Tebele Augustin Kabuya mwana bute Jean-Marc Kabundi 520 jika Bambo Tebele na Kei Musikate na pesi nyonso balandaka mwana 12 ans Bambo Tebele mama Kati mama Fifi Masuka na Lualaba gouverneur ya Lualaba mama Fifi Bambo Tebele passer ali mwana 12 ans bureau d'âge. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.